Bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Napesi bino mbote Badeline TV nyonso, napesi bino mbote bana bilembo nyonso, napesi bino mbote bandeko nyonso bolandaka nga, mbote na bino ngai mama Deline pona ba oboyebi ngai te, ngai mama Deline naza awa na Deline TV na pesaka ba message makambo oyo eza spirituel yango tolobelaka na chaîne oyo. Lelo na eko partager makambo oyo elekaki batu ba video, batu pe batindeli nga pe ebele, batu batindeli nga ba video, batu na batu batuni ba question o bakokaki kotuna. Ezali pona video oyo oyo makambo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki dimanche oyo toleka. Makambo alobaki dimanche oyo tikoleka pona bateni oyo tolataka na makambo ya bakarte oyo ya bakimbangiste. Yango wana na ye ko partager makambo wana pona kolobela makambo papa ba question o bato ebele ba poser ngai. Yango na préféré oleke na répondre ka bato o ba poser nga ba question na. Yango na ye nango awa na réseaux sociaux po bato ebele pe o ba se poser ba question wana ba yoka ndenge ngai mama Deline nazo koloba par rapport ya makambo ndenge Nzambe azomemela biso ba oyo, ndenge azomemela biso na makambo bo Nzambe oyo azokeye na biso na makambo ndenge kaka ezolekela. Yango wana pe na ye naloba makambo oyo na raisonner déjà, na raisonner banda dimanche wana o namonaki ezaki banda lundi o namonaki yango epi na bato batuni nga ba question na répondre pe ba question o bato batuni nga pe kopesa conseil pe lolenge esengeli na makambo oyo ya bonzambe. Na par rapport ya makambo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani auta ekoloba to bondela kolo azana biso na komba tata mwana pe ya Molimo Santu kona bomoi kona bikama to pambolio to kumiso to netolio Nzamba mpungu lendo Nzamba bakoko na biso to pesio merci pona nyonso oyo sakati na bomoi na biso ozoko teya biso butu pe moi papa yango to pesio merci kolo zwa lokumu sanjola mana opona makasi opesinga ya kofanda devant caméra pe souffre de vie o opesinga na ndeko moko na moko o akolanda video o to pambolo to kumiso to netolo lokumu kembo masanjoli ezonge pai na o papa za na nga na video oyo nyonso eza ya yo te papa eza mosika na nga na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na Molimo Santu nde na bondeli bongo na kombo tata mwana pe ya Molimo Santu nde nalobi amen. Bandeko na ngai na ye ko partager na bandeko nyonso ba o baza bakimbangise na molimo na ba o baza kimbangise na mosuni nde tozo partager message nazo partager message na bino pona nini eza na bato ebele o bolanda nga bana bilembo boza na kati ya kimbangise, eza na bato ebele bana bilembo bolanda nga boza pe na kati ya kimbangise te lokola ngai ka oyo biso toyebi ete toza bakimbangise ya molimo oyo bana o papa Simon Kimbangu oyo o papa Simon Kimbangu alobaki ke bana na ebele baza libanda. Papa Diangenda je crois alobaka bana na ebele baza libanda. Lelo toye ko comprendre onke nzoka nde eza ba biso oyo toza pe na libanda nzoka nde papa Diangenda yebaki biso ke tozalaka na libanda. Lelo pe tana ngo pe koki nde toye ko komimonisama ebana ngata mama dati abi esalake esengone emotion donc ba sentiment nyonso azwa ngo mbala moko ya komona ke makambo o ba papa balobaka o papa Diangenda banda koloba na matoi na ye azomona ngo lelo ezokokisama abanda bana na ngebele baza na libanda ebele baza na libanda bana nga mukolo bana na nga bakoya awa bakososola ngai eke bakoya awa bakoya na nguya makasi ya mwana bino deja bwana kati bomibongamaka bobongisaka bizaleli na bino po bangole bakoya na yoka yango na mnoka mama dati
apambola yango nzambe doki eza biso wana ba oyo lelo oyo tokomi koyeba nani oyo Papa Simon Kimbangu azali. Nakoyebisa bandeko mingi o bolanda anga chekwa bolanda video moko na utai kotia na utai kopesa message moko na ebite eleki mwa mikolo ba combien de mois eleki mwa ba mois nkona pesa message na ba 3 mois chekwa kokoka 3 mois kokoka vraiment on a pesa message wana na yebisaki bino ke na moni papa Diangenda ayaki na bato bakufa awa na Europe na bato bakufa na beta ndenge ezalaki nde na betela bino likamba ba carte yango na ba message o ba question mingi batunga na zwi batuni nga babi mama Deline to tiango nanu bolimbisi to tia po bato musu ba comprendre makambo tozoloba te yango na c'est mieux ko tia yango bozela to tiango mwana ozwaka bandambo po to comprendre makamni o tozolobela nota na tablette yo eza ouais po to comprendre makamni oyo tozoloba to tia nanu video ni na tia nanu te natia na video o ngai na lobaka na tia video o poso nga na lobika bwe ba misusu boya boye bomona pena te ke se mama de na lobaki on pa yango na bomona ma misusu to zongisa ka video ya kala na image ya kala wana po to comprendre ke mama de na lobaka makambo o bato misusu babina nga mama Deline tala video oyo makambo lobaki ya ba carte yango Papa Simon Kimbangu kiangani awuti pe kolobela bamsu atindelinga mama Deline tala biso bato aba Kimbangise te tomolata bilamba ba uniforme ya Kimbangise tomolata ba uniforme ya Kimbangise me toza ba Kimbangise te tala siko tokosuka wapi na makambo o nde balobi boy donc awa nde na video o nde na ko expliquer makambo nyonso na tie nanu video o na katika parti oyo ngai na lobaki bozela na zwaka parti wana ibanda wapi olimbisi bozela na zonka kuna tablette mpenzeni ok bozela na zon aka na YouTube na otela bino ka parti oyo na ata na son kake otela bino bozela na zongo eza na awa yango oyo bandeko na bozala na leka ti kozala ti bakoto oyo je crois développement nde nini nzambe moko ayebi yango eleki jour yango voilà nzambe ya malamu na lexi mpe ka nakomi mbaa moko place yango wana donc bozela yango leba meminga place wana bato bazokende kozongisa bilembo na bango o babebisaki bazozongisa bilembo biso bana bilembo tobatela bilembo na biso tobatela mais elembo mpe ya suka ezali oyo tozozwa na temps ya suka oyo ekobeba nango te bon nzambe moko ayebi ndeni nasalaka toyebi te makambo biso toyebaka moke moke oyo ezolobama bandeko na nga namoni bameminga place moko bameminga nzambe bameminga place moko abinanga nakende kotala makambo ezoleka place wana le nakomi place wana nde namoni place yango ezalaki na bato lokola administration naloba nini ezali babiro pardon ezali lokola na babiro moko place wana na libanda kaka en plein air bon siko bato bazoya basalisali milongo bazoya nga siko natuni bato nyonso baokende wapi mbamo nzambe abinanga bato nyonso bazokende eza bato oyo babebisaki bilembo na bango oyo babebisaki bilembo na bango babungisaki bilembo soki kobebisa to kobungisa na bosani me babebisaki toloba babebisaki bilembo na bango yango bazoya mpona kozwa bilembo mpo bazongisela bango bilembo na bango yango bazoya awa nga abi bon abi
bazoya po bazongisa bilembo na bango mpo temps ekomi mabe, temps ekomi mabe. Donc yango wana bazoya kozongisa bilembo na bango baoyo babungisaki bilembo na bango. Bia bon bamona bandi kotala na bandi nazomona sikoyo ndenge bazokende de place yana lia kozokende mpo ozongisa elembo na yo bato bazokonfese bamabe oyo basalaki, bazokonfese soko konfese bayebisi yo nini okoki kosala nini okoki kosala ala après mbamoko bazwi okoti kuna bakei baakorde oke elembo na yo ezozonga mpe bazobeta yo elembo ya suka. Nde mbala moko nazotala bango nazaki kotala baka bato ebele bazoleka na nde bazokonfese nde bazoloba. Nde siko ka oyo vraimen nayokaki bien don naye kokompre ke nzambe alingai nanka nayoka nde wana. Ezalaki mwana mwasi moko boye nayebi mpe mwana mwasi yango te, nayebi mpe mwana mwasi yango te, mais azalaki un peu jeune mpenza mpe makasi te na mama bazalaki bon nga namona eka mwana mwasi wana. Mwana mwasi wana ale ekomi na tour na ye, le akomi na tour na ye mba moko aye wana afukami. Ezalaki na bato wana me bato oyo bazalaki wana nayebi te so ezalaki banani oyo bango bato bande kokonfese pa bato wana nayebi te so ezalaki banani. Nde mwana mwasi aleka ye afukami aleli asengi bolimbisi mpona elembo na ye bebisaki elembo na ye. Nde siko bayebisi yo obebisaki elembo na yo. Loko obebisaki elembo na yo siko oye nde nini abi na ye mpona na posa elembo na nga ezonga mpe nazwa elembo ya suka mpona bika. Nde bandeko na nga boyoka oyo wana mbala moko na moni bayebisi ye boye ndenge eza wana lokola obebisaki elembo na yo siko ndenge eza wana wapi carte na yo ya membre, wapi carte na yo ya etonga carte ya membre. Biso le tozaki na protestant so okuli bazwa carte bapesi yo, bazwa carte bapesi yo na yo kaka pe ke ipare na kimbangise pe bazalaka na bakarte je crois mpo na yoka yango bolimbisi so eza bon te me na yoka pe na kimbangise baza na bakarte na si na yoka yango likamba bakarte wana mpo biso na protestant tozalaki na bakarte na biso so ozwi bateme okomi membre nde bapesi yo carte me na protestant biso carte wana tozalaki ofutela mbongo chaque mois ezalaki na montant bafutaka so oza na nyongo noke ofuti bapointe yo donc ezalaki bongo. Siko na ndoto na ngai mwana mwasi wana aye na carte na ye ya membre ya kimbangiste donc azalaki kimbangiste ndele abimisi carte na ye carte wana ezalaki ya bakimbangiste batunye babiyo oza na posa ozongisa elembo na yo okonfese mabe na yo sikoyo carte na yo wapi yango abimisi carte na ye batali boye carte na yo ofutelaka yango te. Nayebi te soki mbangise bafutelaka carte mbongo me nayebi te me so bafutelaka te me na ndoto nange ezalaki carte wana fo ofutela mbongo. Nde siko bayebisi eke mutu nyonso oyo carte na ye afutelaka mbongo taza na nyongo ayeba yango ke eza pasi mpo na ye mpo abika, eza pasi mpo na ye mpo abika mpo na carte na ye wana ifo afutela yango mbongo. Sikoyo yo banda okima oyaka pe eglize te epi ndenge ozana obebisa elembo na yo carte na yo pe ofutelaka yango te ndenge ozana fo ofuta mbongo. Bakalikele montant oyo fala futa na carte wana ezalaki 2500 euros. Bayebisi na makambo nyonso eleki na ndenge bane oyo nyonso yo ofutaka te ofuta 5000. Nga nakamunga bi bato pe kuma bakosinga mutu mbongo ebele boye bakosinga mutu mbongo ebele mpona nini. Présence ya nzambe oyo amemaki nga na oyo abandaki koexplike nga makambo mosusu oyo azalaki na nga wana oyo abaki na nga na ye kolakisa makambo oyo ndenge ezoleka nde ayebisi nga bi wi Adeline fa futa mbongo wana soki aboyi kofuta mbongo wana elembo ne kozonga te. Abi na kamwe ndeni komsuma mbongo na kati bobo abi otalaka makambo ndenge elekela nde mba moko mosongo andimi alobi wi na kofuta mbongo wana bolobi na nga 5000 na kofuta yango
po elembo na nga ezonga. Naza na posa elembo na ngai. Naza na posa na bika. Naza na posa na nyoko mate. Na posa na bika. Nde babine ok. Futa 5,000 na wana. Abina zo futa 5,000. Nde mbala moko. Lenga zo luka afuta 5,000 wana. Mais on dirait futa ki pardon. Mais elembo na ye azo koka kokoma na accepte. Ya kozongisa elembo. Malgré futi mbongo, pour normalement ndenga futi mbongo, elembo ne fallait zonga, mais elembo ezo zonga te. Ndimbala moko, ngapi na comprendre ndi nini elembo mo so ezo zonga te. Azoko mana accepter pour elembo ne zonga. Ndimbala moko nzoka mwana mwasi wana azalaki su na carte mususu na saki na ye. Carte wana azoki yango nzamba badopi ale abimisi carte wana lere elembo ne ezozonga te malgré futi mbongo bato na babi biso toza kuna te eza yo moko likambo nini oyo okonfese te likambo nini biso toyebi te lemba moya lobi naza na carte moko awa napesa bino carte wana ndele abimisi carte wana apesi bango alobi na bango ke carte oyo ezali to nazwaki yango ba initiaki ye nde ba initiaki ye nde bapesaki ye carte wana azalaki kotravaille nango na église nga na kamunga carte azalaki kotravaille nango na église donc ezalaki carte oyo bakimbangi c'était carte mosusu sikoyo carte wana sikoyo abimisi yango apesi bango ale carte wana sikoyo bakei nango batia yango mpasi bato oyo baya kotika bakisi bato mosusu bando oya kotika bakisi bande koya kotika biloko mabe oyo basalelaka bande kwa kotika po bazongisa bilembo na bango nde bazwi siko nga siko tema bande ko zanza ki ya carte wana nde nzamba lobi na nga boy abi na nga Deline mwana mwasi ozomona wana explication za mingi mamba mwana mwasi wana abi mwana mwasi oyo azaka na mama na ye mwana mwasi azaka na mama na ye bazalaki na kimbangise bazalaki na bilembo ye na mama na ye mais pona koluka mbongo koluka lokumu ya mokili oyo bakendaki kozwa ndeti bakisi bakendaki kozwa ba système moko boye bakenda kofongola église yango bafongolaki eza église ya Pevalongo nazoyebisa bino nzambe témoin makambo oyo ayebisaki nga na ndoto wana abi église oyo bakendaki kofongola ezalaki église ya Pevalongo bapesa nkombo ya Pevalongo na église wana Pevalongo wana bazwaki pe photo ya kimbangu batiaki wana mais en réalité babandaki kosalela kimbangu te abi bazwaki pe photo ya kimbangu batie na église wana mais en réalité babandaki kosambela kimbangu te siko ndenge babimaka na kimbangiste bazalaki ko prophétiser na badon ya bato alobi nanga bazalaki ye na mama na ye mwana oyo soki mutu aye wana aza na problème bakosalise na problème oyo ayeli mais bakozwa soki bakuti aza na don moko kati na ye bakozwa don wana bazwi don wana surtout don ya prophétie bande kozwa yango nde bande kotravaille na bato donc kati wana oyo azongisi eza kati oyo epesa ye accès ya koyiba badon ya bato abinga nzambe na travaka na mafia te na bato bayibaka badon bato na travaka na bango te abi bakenda kosala église ya Pevalongo église oyo basalaki bando benga yango Pevalongo kati wana eza kati oyo bango bazwaki na ndenga mabe yango bando osala bango epesaki bango système moko mpona koyiba badon ya bato don na badon ya bato wana nde bango babandaki kotravaille nango mpona kogeri bamaladi kobikisa bato kosala nyonso mais bazobikisa bato mais so bakutani na moto aza na likabo ya makasi bango bakoyiba bango babandi kotravaille nango yango omoni ye ndenge aza boye asosoli tanto komi asosoli mais mama na ye asosoli te mama na ye asosoli te atikali kaka na makambo mabe mais ye mwana asosoli aye kozongisa aza na posa bika aza na posa bika yango tant oyo ekomi tant moto oyo asimbaki kisi wana nzambe aloba nanga tant oyo ekomi tant moto asimbaki kisi akende kozongisa
Muto asimbaki manger akende kozongisa. Muto a travaillé na tobenga makionelo wana odenelesi. Et ben on denelesi. Muto a travaillé na makiona azongisa atika makiona. Siko nga siko na tuna kinzambe nga na bi bumba kati wana siko oyo batu oyo bazaki bakimbangise te bazaki na kimbangise te bazala na bakati wana te. Siko bango abite wana eza pona bango. Abite wana eza pona bango. Wana eza pona bango. Ba o bazaki na kimbangise, o bazwa ba baptême na kimbangise, eke bazwa bakati ba negija, bakende kofuta mbongo. En tout cas wana loba mena ndoto na bosa ne pe faina tu na ta mutu mo kimbangise so bofutela akati. So bofutela mbongo na ebite mais de toute façon eza na ndoto so bofutela mbongo te eza na ngo problème te na ebi na ngate pourquoi ezalaki ke batu nyonso o bazana bakati wana ba revoir bakati na bango. Ba revoir bakati na bango kofutela mbongo to kolo bango peut-être na ndenga molimo kaka ke fo ko na ebi na ngate. Na ebi na ngate donc message o nga na ye nango yango yo eza surtout mingi je crois message o pona bakimbangise pona surtout bakimbangise bolanda ngo vraiment eza na ebi te nzambe amona ka o nga na monaki yango wana ba o ba ososola ngo mieke nga en tout cas ba ososola nga na ye nango ndenge na monaki yango wana en tout cas nzambe alobaki na nga ndenge nga na tuninga bongo bakati yango wana ekimbangise bongo biso to wana bakati ata abite wana mpona bango abi wana mpona bango ba oyo nyonso bazwa bateme na kimbangise oyo baza na bazwaka bakati wana barevoir bafuta banyongo oyo bana wana bakati poso bafuti banyongo te eza mabe mpona elembo na bango. En tout cas nzambe mona moko na moko yango nayaki kopartage na bino. Nzambe azana moko na moko nasi bandeko toyoki elandanaki vraiment nzambe mona biso nasi toyoki ndenge message oyo nga nazwaka eleki mwa mikolo eza na ta so esali combien na tie 4 mois passé. Donc napesaka message oyo bandeko na nga 4 mois passé oyo nalobelaki makambo ya bakarte ya bakimbangise. Avant nakende na développement nango totia mwa moke lisusu oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobi totia ngo eza mulai mingi te bobanga na bino te na bozwa bino ta mulai te. Tokena oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobi po ete tozala na ide na makambo na saeli video oyo le na kobanda koloba wape yango na filme mwa moke mpo nazwaka parti moke fo yala awa bozala na bimisango en tout cas nzambe aza nzambe ya bolingo vraiment bozela na bimisango yango yo bon totia yango ka parti moke oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki nazwa ka parti oyo biso tolingi toyoka balobaka mama ramona kumi moto ya kala oyita obanaki koyawa azaki koya na bapaya mingi ya États-Unis d'Amérique na bango nyonso bazaki koya ye lelo kimbangiste aza na karte na ye ya lingomba teni na ye yango kaka lata kolakisaki akoma kimbangiste ye mosala na yo kote ya kobenda bato bayao ntango président Obama azalaki ye ntango amonaki makambo ya bien awa
opesaki ye foto ya papa mfuma mbanza amemaki ti akenda kopesa yango président Obama ayambaki yango très bien makambo balobi awa olakise te bango baza ya kobongama bazonga na bango na afrike lefo babandela na mboka nkamba baya be baya te lelo mpe asimbi lisusu esika wana biso toyebi ke eza mabongisi ya tata nzambe bango bakendaki mpona koyekola bakozonga na bango soki ntango ekoki na yango wana biso nde bakimbangisi na mokili na biso mpo tobongama oyo elobama na 21 oyo mpe bapapa kisolokele papa lialongana papa liangenda kotema batikalaki koloba tobanda kosalela yango tozala pre mokolo oyo kozala nzambe soki elingi nzela efungwami okomona makambo ekoyela biso ya ndenge na ndenge bamusicien baflutiste bajeteki badirigant koreki mouvement nyonso tolataka uniforme kuna yenga na mikolo ya fete ezali identité na biso ndenge tolataka uniforme me fo ozala mpe na carte ya kimondimi bangoba mosusu mpe bakomi kolata baitaini na biso mpe bandimi mingi baza bandimi na biso te me bazolata uniforme na biso likambo wana ezobetisa bato mabaku me papa mfumalongo alobelaki yango teni ekozala moko te mibale te misato te ezala ebele po makambo eza koya liboso tokomona na nzela batuni ozaki mbangisi po bamoni olati teni apres bakotuna bapi karte yango imondimi na yo soki eza te ozaki mbangisi te biloko mibale wana ezali nécessaire teni na carte ya kimondimi croyant mama ramona ye awa aza na carte na ye ya kimondimi alati mpe teni na ye elasupe eza nécessaire epa tozokende makambo ekozala me tozoyoka ezokweyisa mobulu na kinshasa baboyi kolata teni oyo papa moto alobi te nga moto abimisi makambo wana jeteki boyembela biso nano nzembo malgré ezalaki kongo bakoexplike yango mokilo engela bana bana bomilengele oyo esalamaka kala yango nde nalingi nasala sikoyo liboso nateyaka bamindele awa na se sikoyo nalingi nateya bino bayini refrain natindi mapinga na ngai bamapinga na nga baza na bino batelemi esika banzela ekokutanelaka bokokimela wapi esika banzela ekokutanelaka okoloba neti carrefour bokokimela wapi bofuta mpaku na bino mokanda ya nzela botika te mokanda ya nzela wana ezali karte ya mondimi oyo papa sikolobi mobumwa koto yoko na nkama libwa na tuku mwambe na libwa donc 1989 mobu na biso ya bisengo donc nzembo elobi bongo nakomba tata mona bitata molimo sana. Merci Jeteki et merci Faki. Ils sont tous tolandi. Tolobaka tosa l'État. Et nous l'avons fait au Canada l'État.
olata ezanga te timondimi na yo mokanda mpe ezanga te ezali croyant carte mpo ezala ekotonama ye alobi ati lobi bien atiba akotia basoda partout ateyaki bamindele azali koteya mpe biso bato moyindo kasi ndenge tozomona na kati ya lingomba iki ezokota mingi tokokimela wapi meme okufi otiki mokili oyo ke na bawei karte na yo wana mpe bakotona yo bakolatisa mpe teni oyo osalelaka soki na faki soki na friki soki na koreki to jeteki dirigeant bakolatisa yo soki oza nango te bakondima te ke oza mondimi sikoyo uniforme bato nyonso koloko kolata na bango me bango bazolata yango baza na karte te eloko ekosove yo karte na teni makambo oyo tozosalela yebaka epai touti toyebi epai tozokende toyebi te toyoki deja oyo tokokai koyoka makambo oyo makambo ya bonzambo esika ozomema biso esika tozokende kaka toyebi te nde nini tosukela me nzambe aza telema malamu bandeko na nga nzambe aza bolingo makasi nga so na lobi bolingo ya nzambe namonaka nde nakoki kosite yango te video oyo batule batindeli ngai yango bamisusu batindeli ngaka mama Deline tala makambo oyo olobaki mpona makambo bakarte papa Simoki Mbangu Kiangani mpe alobi bato ya Deline TV bana bilembo oyo balanda nga na Deline TV boza telema mayele moko bavideo nyonso nasala na oyo nasala 3 ans passé so likambo moko elingi mama Deline olobelaka yango mpe periode moko boye do bavideo nyonso bato babosanaka te nzambe amalamu zomona po yango moni bavideo oyo nga nasalaka eza lokwa mateya eza ka to bango mateya ezokota ezozwa place na mitema ya bato ezofanda ezosala misala yango moni bato bazobosana yango te na bapense na bango bato bayebisi nga mama Deline olobelaki likambo ya bakarte papa Simoki Mbangu mpe alobeli yango video oyo nga nalobelaki 4 mois passé yango nauti otiela bino na ebandeli bato mosusu batindeli nga babi mama Deline biso tokoma kolata ba uniforme bakimbangise me toza bakimbangise te na mosuni boye tokendaka kimbangise église ya kimbangise te tokoma kolata ba uniforme na bango ndeti biso pe tokoma kolata na biso pe ba uniforme yango na beta pe likamba ba uniforme na beta yango likamba ba uniforme na yebisaka bino nde nzambe aloba mpona mamba ba uniforme yana nde tokomprendre ke seke tolataka yango nde tokoma pe kolata yango na bandeko oyo tosambelaka na bango tokoma pe kolata ba uniforme wana sikoyo papa Simoki Mbangu Kiangani alobi ke makambo bakarte bakokutana nzela lere koyinda bamoni yo mondimi na teni na yo le baotuna karte bamoni yo bakanisi oza kimbangisi batuni boza na karte te donc eloko ekosauve bakimbangise eza karte mutu ekosauve bango nde papa Simoki Mbangu Kiangani alobi eza karte mutu ekosauve bango ndenge moko mpe nga na ute kozwa na video oyo natieli bino wana baesplikaki ngai ke bakimbangise nyonso oyo deja se azwa bateme ka na kimbangise azwaka deja karte wana donc il faut azala nango epuis fo afutela yango mbongo sikoyo tokesi kona équation sikoyo oyo toza nango sikoyo biso toza bakimbangise te donc mpona bato nyonso oyo balandi video oyo batindeli nga oyo olataka uniforme ya bakimbangise oza kimbangise te mpona papa Simoki Mbangu Kiangani alobika oyo akoka oloba azwi temps te
ya kofande aloba ebele nyonso alobika o akoki koloba mpo mateya ezalaka mutu akoteya lelo ndambu lobi ateyi ndambu lobi ateyi ndambu ezose komplete na otiela bino video mosusu mpo bocomprendre makambo nga na oloba mpo bomona te ke nazoloba n'importe quoi nazoloba makambo moko oyo kaka na pense na mutu na nga te bato mayele bocomprendre video oyo le na otiela bino o papa Simon Kimbangu okiangani makambo mosusu mpe alobi su na video mosusu. Donc elo na ye naloba na bato nyonso ke na video na nga na 4 mois passé ezalaki clair nga natuni nzambe natieli bino video yango bomoni yango mpe je crois que bocomprendre ke eza makiona te de toutes les façons eza na YouTube kuna eyali so botali bomona yango natuni nzambe me nazomona makambo ya bakarti awa siko biso bato toza bakimbangise te tosuka wapi réponse ya nzambe ezalaki eza mpona bango abi eza mpona bino te eza mpona bakimbangise oyo nyonso azwa bateme na kimbangise Adeline eza mpona bino te donc mpona bato nyonso oyo bosenkete boyebisi nga mama Adeline siko biso toana kati te siko tozolata bauniforme ya bakimbangise yo lobai na biso tolataka tozolata sikoyo toza na bakarte te tosuka wapi ndenga na oyebisa bino réponse na nga bozonga kaka mpo bato ebele bamoni yango bapanike me boraisonne te ke mama Adeline apesaka message oyo boraisonne yango te epuis na message yango mpe nalobi bienga na bi eza surtout bino bakimbangise namoni message oyo eza mpona bino me leo wana nakanisaki eza mpona bango me siko nde naye kocomprendre eza mpe mpona biso mpe mpona biso mpo bato ebele bazwi panike bato ebele bapanike do na ye ya siko donc bapanike mama Adeline tosala ndenge nini tokekota kimbangise to ndenge nini tokende kuna to ndenge nini mpo il faut tozwa bakarte sans carte tobika te papa Simon Kimbangu okiangani alobi donc carte mutu ekosauve ke mutu aza kimbangise to aza kimbangise te tozokoma na makambo na oloba ozomona bato baza panike ndeko na ngai nzambe na biso aza nzambe akomplet ozomona apesaki message wana bien avant pa na ngai yango bamessage mosusu nayaka nango atanga mona comprendre ona bien te na oyaka na lobi mpo likambo moko liaka ekoya nsima eko message wana onapesaki yango nde ekokomplete na likambo wana nde papa Simon Kimbangu okiangani alobi boye do yango nazoyebisa bino bandeko nanu eza mpona bakimbangise eza mpona bakimbangise eza mpona biso te biso nde eza bongo edaye nga kuta ata so nalati uniforme yana na nzela so mutu atuninga ozala kimbangise boyoka réponse na nga so nalati bilamba mama mwelu mutu atuninga ozala kimbangise nayebisaki te na kimbangise te me nandimelaka papa Simon Kimbangu réponse nange ezala yango wana naza kimbangise te me nandimelaka papa Simon Kimbangu me naza nanga kimbangise te yango lokwa nandimelaka papa Simon Kimbangu nandimelaka mama mwilu yango nazolata teni oyo elakisi ke nazondima bango réponse nange ezalaka bon donc ezala soki eyindi oyo batuninga basodano bakotelema na baron mpe bakotelema partout so batuninga yo oza kimbangise nakoyebisa bango ke naza kimbangise te me nalati uniforme mpo nandimaka papa Simon Kimbangu nandimaka mpe mama mwilu yango nazolata teni yango nalati teni oyo nandimaka mpe papa Simon Kimbangu kiangani malgré nasambelaka kuna na kimbangise te eza clair baokesu kotuna nga karti te bon tokende na makomi oh la 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 tokende na makomi nabongisi yango te je crois na un Pierre bien na 1 Timothée fait à 1 Pierre to 1 Timothée verset combien na bosani mais fait na bongison ezoloba na biso do tokeka na mokuse makomi bible elobi na biso jugement ekobanda na ndako ya nzambe jugement ekobanda na ndako ya nzambe bandeko na nga omoni nyonso oyo tosala ba église de réveil banini bakatolike banini nyonso oyo eza yango ndako ya nzambe te ozomona
jugement ekobanda na kati ya ndako ya nzambe. Kati ya ndako ya nzambe eza église kimbangiste, eza kamba. Eza bato baza na kati ya kimbangiste, jugement ekobandela wana. Nazoyebisa bino vérité, bato baza na kimbangiste bakozala juge plus ke bato baza na kimbangiste te. Bokamwa bo comprendre te bakimbangise boloba mama deli likamni na biso likamni na biso te. Na oloba na bino kaka vérité. Oyebi pourquoi bato oyo baza na kimbangise bakozala juge plus. Jugement na bango ezala sévère. Jugement bango ezala makasi. Oyebi mpona nini? Po bango bayebaki vérité. Bango bafandi na vérité, bazolala na vérité, bazovivre na vérité, bazolia na vérité. Bayebaki mibeko babenga oni nzambe na Seigneur. Babenga ngo bayebaki bolingo pardon. Bayebaki bolingo naloba ngo bien ko. Bayebaki bolingo mibeko misala. Bayebaki yango bakimbangise. Bayebaki bolingo mibeko misala. Bayebaki makambo ebele. Do yango wana bakimbangise bakozala juge makasi. Omoni Bible elobi na biso efena bongisela bino ba verset biblique. Bible elobi na biso vaut mieux kuto yokaki na ote. Mais soko yokaki eko tosite ezara mabe. Vaut mieux kuto oyaki na ona bonzambe te. Ozaki na oka na libanda. Mais soko oyaki kati na bonzambe ogute bolamu wa nzambe na po bimi libanda bato wana bakosambisa ma plus. Donc mutu nyonso oyo azwaka bateme na kimbangiste eke a négligea bima yeba ke jugement ekozala mabe makasi. Ekozala mabe makasi po olongwaki kati na vérité okenda wapi. Ngali ona ko ndima teke mutu moko alobake nazaki kimbangise na longwe na nga. Non, natan oto komi non, ezande batu nde libanda fu bayande kuna na kati ya kimbangise. Ozomona? Normalement fallait ezala bongo. Mutako ozala lelo okolongwa kimbangise po kende wapi. Yo penzo za kimbangise ona longwe na kimbangise okende wapi. On a place okende. On a place te. On a place okende te. Po na moment o ezande batu nde fu ba kuta libanda nde ba biso oyo toyi kokota na kimbangiste. Mais jamais mutu aza kimbangise akoyi kolongwa. Siko soki oyo azalaka kimbangisi ozalaki na kati ya vérité ekolongwaka onégligea kati na yo batu wana po bazala sauve na yebisa bino eza pasi makasi. Eza pasi makasi po atikaka vérité atikaka bosolo okenda wapi. Na réveil. O église de réveil comme église de sommeil. Nga mama mo boye ndeko mo boye amenace nga mikolo. Ona mema ona tribunal na osambisa otokosamba nga na nga bia bon to samba nanga na biso bakimbangise to funda bat na tribunal te biso bakimbangise to funda bat na tribunal te wapi bolingo eza wapi wana siko église de sommeil o babenga réveil et comment nango église de sommeil na c'est no vérité ba mema bat na ba tribunal ko sambisa batu ko menacer batu. Bazo kanisa baibi ba verset biblique ndo baibi eloko te. Ozomona? Do yangwana na ina lobake jugement ekobanda na kati ya kimbangise. Mutu nyonso oza na kimbangise, ozalaka na kimbangise. Luka ofute la carte na yo. Po carte na yo, tozo continuer na makamususu. Ndeka na oti koloba toke non na verset biblique motoko tanga ngo awa na Matthieu 11 ouais toke non na Matthieu 11 bolemba ngati pardon toke na vidéo oso ekati na ebite soto sukapi Matthieu 11 ezo luka na ebima na manèvre na Matthieu chapitre 11
verset combien? Verset 22, hein? Kota ba 22 wana. Totanga ngo wana to banda mwa likolo. Matthieu 11. 11 wango Matthieu 11 22 to banda ta na 19 total hein? To banda ta awa hein? Na 20. Bongo Yesu abandi kogangela ba ville esika ye asalaki. Esika ye asalaki makamu isi ebele. Po bato ya ba ville yango bato ya ba ville yango babongolaki mitema te. Alobi mawa na yo ville ya Korazine. Mawa na yo ville ya Betsaida. Pamba te soki makamwisi oyo nasalaki epai na bino esalamaki na Tire pe na Sidon, mbele bato ya kuna balingaki kolata basaki pe kopakola potopoto mpona kolakisa te babongoli mitema. Tokomi na 22. Yango wana nalobi na bino, mokolo Nzambe akosambisa bato, etumbu na bino ekoleka ya Tire na ya Sodome. Bandeko ya Sodome, pardon. Ya Sodome, so Sodome. Bandeko nanga esambiselo ekozala différent. Bato musu ba osambisa makasi. Yango na oloba lelo bakimbangiste bakosambisa makasi jugement bakimbangiste kozala makasi po bango bayebaki vérité parole ya solo ezalaki kati na bango bazwa enseignement papa Diangenda enseignant bango makasi bakimbangiste donc jugement ya bakimbangiste ezala makasi koleka ya biso bandeko nanga koleka ya biso ekoleka. Toke na likambo mosusu ya koloba ke pona nini te biso pe kaba o toke kotaka na kimbangise bato ebe baloba yango nga pe suwe na ngale na kompranaki ke nga na omona eza mambo église kimbangise église kimbangise nde église ya solo nde na bande kozela mokolo kwa nzamba be na nga fanda na ndaku bofanda na ndaku ti mkonga mona obimisa bino na nde nga bande kosatande Nzambe alobake bokende siko kokota na église kimbangise boluka église kimbangise moko bokota ilo nga na bande kozela yango wana mais esalameli bongo te bandeko na ngai nazoyebisa ndeko nyonso bato mosusu tozoyoka batémoignage azalaki paster azali na église Nzambe abine kanga église na yo kende kokota na kimbangise Nzambe atindi ye kanga église na yo kende kokota na kimbangise. Nalanda ndeko moka leka papa Brice wana lobi le na pesi message pona mamba kimbangu boyeboye bakimbangise babenga babi kende kota na église kimbangise ozwa baptême kende kokota ke kokota mbala mosuku na bande kokanisa bongo ministère o naza nango natika na osala ndeni mele na ke kamba papa Simon Kimbangu kianga na bina nga kende continuer musala bandeko nanga Nzambe aza Nzambe o asalaka lolenge bato bakanisaka te lolenge bato bakanisaka te leto olobaka église ekotikala moko na Congo église ka kimbangise okanisi bato nyonso bakekota na kati ya kimbangise na non ezalaki baeglise nyonso mwa mpe ata mosu église mpe monene to baka ndeti exemple kaka pa Marcelo Tunasi pe asosoli lo kimbangu na ndenga solo ake pe kamba kuna jusqu'au onction o asolo onction o ya bakabal jifu yana tiki mamba bakabal jifu atiki mamba ba sataniste wana a jusqu'au mamba kimbangu ati na place atemi pe na chair na lobi ko banda lelo awa penda foto ya kimbangu to mamiki awa penda mama mwilu awa boy pona eko comprendre boy na comprendre boy ale Marcelo Tunasi akangi église na ye akanga te ezakaka ke na beglise wana bakomondima mpe kimbangu bazosalela Nzambe oyo bakoko na biso bakomosalela Nzambe ya mpungutu lendo Nzambe oyo solo yango nde tolobaka église etikala moko ozomona soki ezake mutu nyonso ezaka église nyonso référence nango kamba omwa pende église boye bokangisi mpe mota na bino feti boye toke kamba me boza na bino église mosusu nga na monaki na yebisaki bino tokenda na kamba kuna biso tokota retraite na mona beglise na beglise baye bazobongisa bamesa na bango kuna na kati ya kamba ozomona
donc ezate ke osoki mosena nzambe moko abandi ko mona kimbanga ndo ni mbala moko ake kamba kuna kange église non 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 nga na okwa na biloko wana te nokwa nango te ndeti biso tozali na église te kana ndako tofani na biso mais nzambe bobanda kosambela dimanche le nzambe bobanda kosambela dimanche esali mbamoni ekomi indirectement déjà ekomi presque église ozomona pwani atindi biso na kamba na te yango so omoni mutu eke bakangisi église akende kuna ta mosusu peut-être azalaki na ministère te peut-être azalaki apele te mpo na ministère nzambe abengele na eloko mo boye fo kende ka akamba okanga église c'est ça mais soki nzambe abengi yo na ministère moko ndeti nga mama Deline nzambe aloba na nga boza na bibundeli mibale eza makila na Yesu na moto ya Molimo Santu so nga so na esambe na kamba bandeko na nga so na sambe na beli moto ya Molimo Santu te na omwa ndeti na sambeli bien te donc surtout que moto ya Molimo Santu emona kidibana me makila na Yesu masi ezanga te ozomona so na belela na ye na kamba kuna na obonde esko na église kimbangise wana do na obonde esko nzambe na bomoi na beli moto na Molimo Santu ekita awa moto no ekita moto ekita le moto ekita kuna dega na kamba ozomona donc nzambe ayebi ke biso balolenge oyo papa simoki mba okianga na video moko alobi ke nayebi te so nanon abi ke na temps oyo ezoya kamba ekoma mpo kotana baserveur ekoma abeni nini yango ekoma mpo kotana kamba lobi momo bwe ekoma mpasi mpona kokota kuna na kamba mpo nabose ndenge alobi onka nayebisa bilongo abi mikolo ezoya kuna balwe kochange na église kimbangisi wana esika bato ebeye bakopakata ozomona raison kasi ko biso siko badeline tv badeline oyo toye siko na kamba to na église kimbangisi moko boye tokoti wana siko toza ata 5 personnes ndeka tosambela boye toye ata 5 personnes tondobela moto ya Molimo Santu ekita ata tooganga te tobela moto ya Molimo Santu ekita ezikisa oyo nyonso eza yo te ezikisa oyo nyonso bademo nyonso me bato bakozika bando ganga moto naziki c'est ça baokima ozomona do ntango yango moni nzambe ayebi ke bino bokende nanu kuna te c'est ça makila na Yesu oyo le tobelaka makila na Yesu masi ya puissance oyo ekita wana makila na Yesu masi ya koneutralize bapuissance nyonso ya mabe ezala badega ozomona ezala badega ok mpona kosukisa nayebi te so video nange kokata awa me nazalaki na makambo mosusu nakoka kobakisa bino awa elo na ye naloba ke doki mpona biso baoyo toza na libanda message ya papa Simon Kimbangu kiangani eza mpona biso te eza mpona bato baza na kati ya kimbangisi te po bango bazala juge po bazala na bakarte na bango biso toza na ntina kozala na bakarte wana te ozomona tozongi su na makambo oyo nzambe atalisaki ngai po tozonga na makambo oyo nzambe atalisaki nga natila bino video moko ya moke ambangu toyoka makambo papa Simon Kimbangu kiangani alobi eza video moko ya moke je crois des minutes c'est quoi combien de nayebi te eza kaka minute moko moke na otiela bino yango toyoka makambo papa Simon Kimbangu kiangani alobi je crois ke yango oyo toyoka eya de video toyoka na oyo toyoki na biso makambo ya 5 mois pesi biso makasi likambo mosusu ndenge papa Mbenza alobi elateli ngai nazomona na ngai nalobi me ti sikoyo eza kocontinue jepe ya bamama awa esali nsweti na bagene eke kokanga na nsima na se bake kofongola nyama nini ezalaka bon sirene eza nimero tolobi tobozoyoka te ezali nini soki ozwi deja nimero na bango likambo wana ezokontinue mingi tolobaki te eza forte na biso toza koloba ntango oya kozwa yo bini nasali nini tala na ndenge olateli oza moto na biso tokende wana ekomi strota bagene mingi tozolatela ndenge me
toyoki toyoki ndenge papa Simon Mbangu Kiangani alobi abi elateli ozomona biloko ba sirène abi eza limero na bango le bakoya kozwa oza na biloko na biso do elingi eloba ke yoki mbangise komona te ke soki naza na karte na nga nafutelaka ngo nde naza sauve na ndoto na nga nayebisaki bino moto akei afuti mbongo nde ya karte me azalaki ka asauve te mpo nini elembo ekoka kozonga te esengaki na ifo abimisa bakisi oyo aza nango bato baoya kotika bakisi po ete eba bilembo na bango ezonga doki ezosenga na yo mpe kimbangise ata oza na karte na yo me tambola na kobanga nzambe tika kindoki tika bakisi tika makambo mabe koswana koyimayima kosala boye tika biloko wana nyonso oza na karte no uniforme na yo oza nde sauve yango nalobi ke papa Simon Kimama te ezalaka ndambu kuna alobaki bongo me koto boyoki mpe ndenge alobi babiloko nazala natiela bino su mosusu eyaka miniti moke bozela zala natiela bino mosusu wapi yango ezali awa bozela natiela bino mosusu je crois ke yango bozela yango biloko tosimbaka makambo tosalelaka biloko wana ekoningisa ebanda koloba ekobanda kosuwa siko opesa zela ekati point bozela nayebi te pourquoi ekati biloko tosimbaka makambo tosalelaka biloko tosimbaka makambo tosalelaka biloko wana ekoningisa ebanda koloba ekobanda kosuwa siko opesango na nani yango ekangami mpa na yo na ntango wana soki etomboki okosala susu ndenge nini ezala nyoka bato balataka nyoka ezala ngando bato basalaka ngando biloko nyonso baya babe bachenete tout ça ekoningisa nzambe ayebiki suka nango mabe ekozala eza nango na problème te tozoyoka alobi awa biloko tolataka do bacheneti babilo ya matoi banini wana un jour ebanda koloba ekangami yo siko kopesa yango na yo moto olati ngai ozomona donc elingi eloba na sensi nini na ye nalobelake ezali nango kimbangisi te bongisa karte na yo futelaka me ezala mpe na kotambola na kobanga nzambe mpo okolata teni ya kimbangise oza na karte no na maboko me so oza na bakisi na yo ozala sauve te so obebisaki elembo na yo ozala sauve te ifo ke kotika bakisi na yo ndenge nga namonaki na ndoto na nga wana bolanda video na nga na bien fe kuna tiango nde na suka apres koloba do bokende oyo aza na kisi na ye ake na kamba ke tika kisi na ye oza na makambo no mabe kindoki na oke na kamba kuna okonfese kindoki na otiki kindoki ozomona oza na bamakango oza na banini makambo ebele mabe otiki ale ofuti karte na yo nde wana oza bien na nzambe na yo otiaka bameshe otiaka so biloko ni biloko matoi bacheneti eza biloko ya basirene bakokanga mo papa Simon Kimbangu Kiangani alobi yango basirene bakokanga mo baloba no yaka abi okende moyeba zwa oyo eza te baloba mpo olati biloko na biso na temps wana c'est trop tard alobi yango nayebi te nalandi yango mpa na ye awa na temps wana ekozala trop tard oyo oza na biloko na bango nayebisa bino yango mokolo napesa message kala oyo nalobana na baange bande koexplike nga
babiso muta kufi lero kende kuna so lata bilo mato lata ba meshi bani ekobima okuna pantalon ekobima okuna orobima bongo siko biso so to ekozwa po par de robe no pardon robe no eza ya pembe po otambula na obanga nzambe robe no eza ya pembe mele to koya kozwa omwa ba meshi bimi ba manzake bimi ba sile bimi siko muta bongo mo to kende na eza te ale ba ange sata pe bakoya wana babita aza mutu na biso tala eza na biloko na biso bako akize na biloko na bango ale wana boke kuna ok pona kosukisa toke na verset esi natangaki onkutu ona bande ko expliquer wana natangi mpona koloba ke ba jugement nzamba ko juger batu nyonso ndenge moko te bakimbangisa bako juger bino makasi pona nyi po bino bofandaki na ba vérité makambo lelo biso tozala révéler makambo lelo biso tozala révéler bino de aboyebi yango kala bino de makamba bakati o papa Simon Kimbangu kianganya lobi le na salaka video wana bato babenga ba mama Deline oui tozaka na bakati na Kimbangisa to futela kango et puis ndeko mobo akufaka a zongaki alobi ke soki carte ezalaki te il faut na carte ba témoignage ebele bato bakufa Kimbangisa na carte na ye ezalaki na nyongo carte na ye ozomona donc boyebi de ba carte oyo mais bonégligea kango ya omoni message ebima ipepa na nga c'est quoi que nzamba asaki ke na tia message na loba na Bakimbangisa ozomona biso toza Bakimbangisa te bato bo s'inquiéter nango bo s'inquiéter na bino te ngai mama Deline pende naza na nga bunaza na nga na carte te mais na tunaki nzambe jour ango bongo biso bato to na ba carte te kasi o tozaki Bakimbangisa te po wana ezaki lokola bato bazaki Bakimbangisa me balongwa bango nde mutu bazoya po bazongisa bilembo na bango epi carte na bango dozomona bato baoya otika pe bakisi po bilembo na bango ezonga donc oyo azalaki nde Kimbangisa il faut carte na ofutela po yo so okomaki da Kimbangisa okozonga nsima te lero ozongi nsima yebaki okimisi bonzambe eza bien te donc message on ayaki nango mpona explication yango wana mpona koyebisa Bakimbangisa ke bobongisa bakarte na bino ezaka carte te mais bobongisa bakarte na bino uniforme pe biso tozolata yango mais tozolata yango mpo tozondimela papa Simon Kimbangu tozondimela mama Mwilu yango tozolata yango tozondima papa Simon Kimbangu kiangani Molimo Santu tozondima yango nde tozolata ozomona mais toza Bakimbangisa te toza Bakimbangisa te nde toza Bakimbangisa na molimo toza na bakarte na biso na molimo toza nango na molimo toza nango eza na mutu musu aza na carte na physiquement boya Kimbangisa mais na molimo azaka ne Kimbangisa te donc ezo dépendre est-ce que faut ko tambwa na bolingo mibeko misala il faut za mutu moko osala kango tosa kango eza manzamba azo sepela na yo nde omona carte na ya kimusuni ekoma pe na molimo ozomona yango na kana ningaki na loba nzambe amona biso nzambe aza na biso na pamboli nzambe komona ke message oyo ndamba pesaka nga 4 mois passé papa Simon Kimbangu kiangani auti kolobango donc e confirmer ka ke te makambu nzamba zotalisa mama Deline vraiment za solo nzamba zotalisa vraiment mama Deline makambu ezo confirmer na batu mususu kwa ba obandima pena te mama Deline te nzambe mazotalisa po makambo yo lobaka papa Simon Kimbangu pe alobi yango makamba bakati alobi yango ba uniforme nga nzambe pe atalisanga mamba ba uniforme na yebisa bino yango pa partir motiva pe biso tokoma biso pe kolata ba uniforme na église sunga pe biso vraiment sunga biso makasi vraiment ozomona sunga lango vraiment nzambe azalokumu mpona ngo donc c'est ça donc eloko ndenge na sa video oyo yango wana mpona koyebisa bato ke ato oza Kimbangisa te le yo ozondima Kimbangu oza obligé te akokende mbambangu koke kozwa baptême soki nzambe atindi yo nga na ba problème te kende soki nzambe bino kende Kimbangisa kende bi yo moko na motema no bite na kende na problème te mais so moni ke nanu vraiment nini te koke te nga za bato ebele awa poka moyena lobango eza te babi mama Deline yo lobi na biso makamba Kimbangisa na tala pe lokwa naza na place osambela te na lobi nakenda nanga Kimbangisa lokwa na oki ke nzamba solo aza kuna na kepe bayambinga bien boye nazwi pe bateme lelo na olotaka bambeka bato oyo babatizaki nga ka bato oyo bazoteya nga kuna
donc bazobundisa nga na ndenge moke te bazobundisa nga nayebi te na suka abenga biloko asokendaki kende kaka me nzambe ayebi kaka obundela o oza mwana nzambe problème te bitumba eza partout abina oki somo doki kaka bato mais gentil na kimosuni boye gentil mais bazobundisa moko kuta aza paster monene na église yango ya biso ya Kimbangise wana ozomona eza matro eza mingi yonga muna binga bi église manga atinda na mutu te keke ko te église Kimbangise nga nzambe atindi nga te na keke ko te église Kimbangise nga ke loba mutu ke isambe na Kimbangise so yo moko moni ke nakende okei nao bitumba oyo okutana nango kuna zalaka makasi l'essentiel oyebi baarme na makila na Yesu Masiya na moto molimo santu me kotindela bango moto ezikisa bango te motoka mpona protection motoka donc c'est ça yo na ngena partager na bino yango ya kolobaka kete nzamba aza na biso nzamba azomona biso makambo ezoya vraiment totamba na obanga nzambe bolingo mibeko misala elata biso vraiment biso pe tosalela yango makasi wana ekosunga biso oyo so ozwaki bateme na Kimbangise so ozwaki okozonga nsima te il faut bongisa carte na yo ezala bien carte na yo uniforme ka nde balobi papa Simo Kimbangu kiangani alobi te ke